soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État osa vraiment moyibi avec les contrôleurs d'État très corrompus la République est devenue bananière biyubi et leki moya vente ya pétrole botika ko détourné mbongo ya nzete pa yekenda toyebite bandeko balandi émission mbongwana mbote na bino pe boye malamu na émission na bino obolandaka na bokebi nazali na esengo ya kozali susu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino merci mingi pe matondo mingi na bino ba boss bozali ko na biso na Congo Brazzaville pe na espace Grand Kasai Mobimba bo fongola matoyi po mokolo ya lelo to yambi pona bino mwana mboka ingénieur Claes Mwepu Katomba o yazali bongo président en exercice ya Grand Kasai Fondation et longo na ende to kolobela Maïmatali Grand Kasai Fondation to ebi ete mokolo ya le 1er mai si je ne me trompe pas ba otay ko sala assemblée générale ordinaire annuelle wapi basangisaki bandeko nyonso ya espace Grand Kasai pe ba diaspora ba participa ki na nzela ya singa pona ko trouver solution pe ko luka ko tombola bendele ya espace Grand Kasai bokozwa biyano na ndenge sengeli ko uta epai na ye bozala brancher bino ba bozali kolanda biso à partir ya YouTube ya canal Kin Télévision mbote mingi na bino pe merci mingi mbote na yo président Claes mbote mama Rosette to yambio na esengo na plateau ya mbongwana ya mokolo ya lelo sans plus tarder to kota mbala moko na vif ya sujet na biso Assemblée générale au Bosalaki ezalaki bongo samedi 1er mai 2021 wapi bolobelaki mwa ba point ebele na kati simana yango bobimisaki deux résolutions o ezali pona non seulement intérêt ya bino ba eboza na kati ya fondation mais pona intérêt ya Grand Kasai en général okoki kolobela biso mwa moke na o etali ba résolution wana. Merci mingi mama Rosette ezali pona biso esengo ya koleka pona mbala ya mibale na kati ya émission no munene oyo ebengami mbongwana ezali esengo to repesa mbote na bao nyonso bazali kolanda biso na pokwa na lelo pona koyanula na mutuna outi kotuna biso ya solo tokutanaki na milulu minene na mukolo ya le 1er mai samedi oye utaki koleka na ndako babengi centre ya bandicapé physique awa na commune ya Gombe ezalaki question ya ko tenir assemblée générale parce que mikanda na biso oyo babengi na lopoto statut ezali ko recommander biso que chaque mbula mbala moko na mbula na sanza ya misato il faut to bengi saka milulu oyo ebengami assemblée générale ordinaire. Alors comme tozalaki na ba mwa problème na kati na mboka biso nyonso toyebite bokono oyo ya covid ezali ko empêcher ba déplacement mingi yango esalaki te milulu oyo to banda yango na mwa retard muke. Alors ezalaki question que comité directeur oyo nazali na ko Kobanza, Kokamba. Alors il fallait qu'il rendre compte dans l'Assemblée générale. Moussala nini toutaki kosala uta baponaki biso. Wana nde zalaki munene ya bokutani. Mais chaque fois tango tokutanaka tozalaka na thème moko oyo tour yakel to tournaka masolo na biso, c'est-à-dire to sala échange. Tokoye ba thème ya mbala oyo zalaki nini? Thème ya mbala oyo na lopoto balobi disons développement ya espace Grand Kasai ezali likambo oyo etali mwana nyonso ya espace ozala mwasi ozala mobali likambo oyo etali biso, c'est-à-dire développement ya espace na biso etali biso nyonso nde mama na thème oyo e permetaki biso tokutana.
Alors na rapport to yebaki na kopesa na baye ya ensemble to lakisi bango que depuis bopona kibiso to zwaki ndai ya komema lisanga ya Grand Kasai pene na bana oyo ya Grand Kasai olieke ezala lisanga yesika tokutana kakaka alors esuka kana niveau na biso ifalaki komema lisanga na baye oyo tozali kolobela bango. Alors c'est ainsi que topesaki rapport que uta baponaki biso tosili kotia lisanga na au moins 14 provinces ya mboka na biso sur 26 et que tozali lisusu kokoba na musala yango toyebisi bango ke olie ke to continuaka kozala na soki bozali ko kongolo musolo oyo tobengi cotisation ezalaka na mabenga ya batu. Alors yango tolobi ke il faut musolo ya mwana Grand Kasai efandaka na ndako oyo babombaka musolo babengi banque. C'est ainsi que tofongolaki ba banque tozali lelo na banque mibale moko ezali na kati na mboka pona baoye ya mboka. Alors tozali na Equity Bank de isika misolo ya Grand Kasai Fondation efandaka et puis na niveau ya diaspora c'est-à-dire na ba mboka ya bapaya bisika bana ya Grand Kasai pe bazali tofongolaki pe mususu ezali na niveau ya Canada. Wana ezali parmi ba résolution o bozwaki na kati ya assemblée générale. Te wana tokomi na résolution wana zaki rapport to haki na nikopesa na ba oyo bayaki po bayeba musala to salaki pe tolobi ke ya solo statut na biso lobi ke mwana nyonso abotama na Kasai oyo nyonso azana makila ya Kasai na nzoto na ye azali de droit membre ya Grand Kasai Fondation. Mais akokoma membre effectif soki asombi kalata na ye alors nde à ce moment-là akomi membre effectif yango to utaki koyebisa bango ke kaka na mikonomike oyo tosili kobongisa ba carte pona ba membre eloko ezalaka te bambula oyo utaki na koleka. Depuis 15 ans, Grand Kasai Fondation azalaki na carte ya membre te bozali ko évoluer kaka bongo. Oui, banda 15 ans Mama Rosette carte ezalaki te wana ezalaki. Siko bozali ko identifier ba membre na bino ndenge nini. Yango na utaki koloba ke pendant 15 ans en tout cas vision ezalaki oyo toyoka kate. Alors vision ezalaki paroissial ndenge balobaka. Ezalaki kaka esika tozalaki kokutana. Alors comme toyebanaki biso na biso alors ezalaki moi passe. Alors yango tolobino il faudrait cette fois-ci tobimisa parce que bakombo ekokanaka. Okokuta mutombo na Kasai, okokuta mutombo na Bandundu. Alors pour toyeba ke mutombo azali vraiment ya Kasai, il fallait kopesa ye carte parce que totambolaka okokoma nesika ozangi bandeko mais so olakisi moi kasa na yo anake nazali moko ya espace Grand Kasai bandeko bakoki ko yamba yo na kati na espace wana. Voilà tina ya carte wana. Alors esengeli ke carte wana mwana nyonso abotama ya espace azala nango parce que carte wana ezali pe mutu yate. Ezali carte moko tochie pour que permettre mutu nyonso akoka kosomba yango. Soki tokoye koyeba montant bala mususu bato pe bazali kolanda bazana besoin ya kokota na kati ya lisanga ya Grand Kasai Fondation bao bazali bakasaye évidemment bakoye koyeba montant nini botie pona ko mutu a koka kosomba lokasa wana. Mama Rosette carte ezali obele na 3000 francs ya congolais oyo babengi na musolo ya Amerika $1.5. Alors pona outi koloba ya solo Grand Kasai Fondation ezali lisanga ya baoyo bauti l'espace Grand Kasai mais ezali pe na ba membre mususu oyo bauti na Kasai te bakoki pe kozala ba membre na kati ya Grand Kasai baoyo wana tobengi bango ba sympathisant ezali bato oyo bazala na bintérêt na niveau espace na biso bazali peut-être na bazosala ba commerce l'espace na biso bazali na ba société lokola bandeko na biso bapaya ba libanais tout ça bakoki pe kozala ba sympathisant na biso tout comme pe bakoki kozala ba membre d'honneur mais ba membre effectif nde ba ressortissant ya espace. Alors après wana baye kozwa résolution mibale ndenge otaki koloba ya minene résolution ya liboso comme tozali kolobela makambo etali développement likambo etali développement esengaka misolo il faut misolo pona ko développer mais misolo yango ekouta wapi ekouta na libenga na nga moko te ekouta na libenga ya oyo kuna moko te c'est comme ça bandeko oyo bafanda kapoto bakanisaki que non il faut ba créer eloko moko babengi fonds kasayen de développement.
Fonds kassaïen de développement ezali structure oyo ekobanda ko mobiliser ba moyen pona ko pesa na ba oyo nyonso bazali na ba projet ya développement n'espace na biso. C'est-à-dire ceux qui ont un projet peut-être il y a bilanga, peut-être ba projet ya ba hôtel, peut-être ba projet ya ba magasin o ba makambo minene oyo ekoki pe ko pesa misala na bana na mboka okoki ko s'adresser na fonds kassaïen de développement. Bango siko bakotala soki ozali na capacité ya kozongisa mbongo wana. Parce que mbongo bakopesa yo ezali mbongo bakabeli yote. Ezali mbongo ba déficit yo. Ba déficit yo oyepe kozongisa na kamwa bénéfice ya muke pour permettre ka moins intérêt. Ka moins intérêt pour la intérêt gros à combien de pourcents? Non, jusque-là, nous va décider parce que les actionnaires nous mais bazali na réunion samedi les 15 parce que tout ça la réunion par vidéoconférence. Alors tout ça na réunion monene na actionnaire pour na kota la comment il faut déjà qu'on mettre sur place une structure parce que siège il y a fonds kassaïen de développement et que na Kisasa. Mais qu'on a ba succursale na ba 5 provinces na biso nyonso oyo ya Grand Kassai. Alors c'est ainsi que maintenant fonds éco-fonctionner na ba port mibale. Apport ya liboso ezali ba actionnaire batoyi ba kopesa misolo na bango. Ba lobino to tche misolo na biso pour que misolo yo ait apporté biso dividende. C'est-à-dire ba wana ba tche misolo mais baza besoin ya intérêt. Alors wana etanika ka bana ya espace Grand Kassai te. Congolais nyonso ata mopaya akoki pe kocha misolo na fonds kassaïen de développement parce que au retour à cause de la bénéfice. Mais deuxième apport il y a fonds kassaïen ezali oyo participation il y a chaque fils na fille il y a espace. Il faut moi na Kassai nyonso akoka ko participer avec $1 par mois. C'est-à-dire qu'on pèse à Kaobele 2000 francs ou bien $1 pour nous permettre que mutu akoka ko participer na likambo parce que ceux qui to kangira kamaboko totaleni obele mbula matali et kozwa biso mikolo ebele mbula matali azana makambo ebele akokoka ko résoudre ba problème nyonso te mais biso pe to sala oyo tokoki ko sala parce que ceux qui tolobi to tia fonds kassaïen pour le développement elingi ko lobate que faut et remplacer l'état mais ezali participation citoyenne na biso pour permettre que tout le participe parce qu'il y a une pierre de plus au Bomemi pour le développement et espace Grand Kassai. Effectivement, il y a un de Tokosala que ceux qui ont besoin de misolo, au Sénégal, il y a basala kaneti na FPI. On le dit non, là il n'a besoin de pesa soit 1 million na lingina sala likambobe. Mais il faut tiaper garantie. Bata la garantie na yo ko couvrir 1 million oyo au defaki. Voilà comment fonds kassaïen pour le développement et kokoka kotambola. Wana projet ya liboso. Deuxième ya mibale balobimo au moins l'espace na biso sokei tozali nanu na bandako neti na moyen âge ndako ya kala. C'est-à-dire ndako yesobe, ndako ya mabele. Oui, c'est ainsi que balobimo il faut balancer société moko oyo ko bandako salaka ba brique. Alors société wana ko pesa misala na bana espace to ko banda ko produire ba brique ebele par jour ko banda ko tonga bandako na ba brique ko senga biso ba ciment mingite c'est-à-dire ko meka ko superposer ba ciment pour que permettre parce que ba ninga na biso ya Afrique du Sud ba meka ki ko kota en contact na biso à travers diaspora ya Grand Kassai Fondation ya Afrique du Sud ba lingi totinde la bango invitation po baya ba meka ko kota en espace na biso batala parce que bazali na projet ya kosala bandako à crédit c'est-à-dire tolingi chaque fils ou chaque fille espace azala au moins na ndako à matériaux durables na chef lié il y a une des provinces l'espace. Alors batouana bakoya boko signer contrat na bango olobino boto belanga ko soit il y a 20 000 soit il y a 50 000 soit il y a ni na ko banda ko futa muke au selisi nyongo ba pension ndako. Voilà au moins deuxième projet oyo basalaki mende ba yekoloba makambona parce que comme assemblée générale ngongezalaki mingite balobino comité directeur ya Grand Kassai Fondation et koka ko convoquer conférence sur le développement il y a Grand Kassai yango toyokanaki ke na mois d'août toko convoquer conférence sur le développement il y a Grand Kassai pour permettre bato mingi baya tozala moins na ngonga mingi
ya komeka ko discuter sur ba projet prioritaire tokoki ko lancer l'espace na biso mais tu ba projet ya électrification to yebi que tozali na projet munene o ya l'état o ba bengi chite katende wana ezali o na makasi ya mbulamatari mais en dehors de ça na ba territoire na biso tozali na ba chite mingi tokoki pe ko créer ba microcentrale na ba territoire nyonso pour permettre parce que yebi que courant des ali base ya développement. Alors il faudrait réfléchir sur cela. Tous allez pas un projet mususu ya cimenterie du Kasai. C'est-à-dire to banda ko produire ba ciment en espace na biso et ko permettre biso to tonga banzela ya malamu, to tonga bandako ba hôpitaux, ba école que effectivement cet espace ba benga kala capitale mondiale du diamant, to meka quand même ko redonner yango parce que plus espace Grand Kasai et yebanaki mingi pona diamant. Mais maman Rosette espace na biso ezako renfermer presque minerais nyos o ezali na mboka oyo. Alors il faudrait que tomeka ko exploiter ba minerais nyos wana mais tout en mettant plus accent sur l'agriculture parce que minerais ezali esilaka mais agriculture ekoka kosila te parce que soki to produire mingi bato bakolia nzali kosila bakozala na makasi ya kosala misala misusu. Alors c'est comme ça que balobino conférence sur le développement oyo toko convoqué na mois d'août et ko permettre bato baya na ba projet comme ça to discuter ba projet total projet nini toko ki ko adopter pour na court terme pour na moyen terme pour na long terme et puis que ne fonds kassaïen de développement akoka ko accompagner nini ba projet nyoswana. Voilà au moins ba résolution oyo bimaki na kati na assemblée oyo elekanaki le 1er mai na centre des handicapés. Mais tout monde qui peut vous remercier qui chef de l'état par rapport à projet Chile Gelou oyo ezali lancé na Grand Kasai pe ezali pe avantage pour na bino. Effectivement maman Rosette parce que batu mingi bazako kanisa ke mokonzi mboka zali ko sala eloko te. Alors biso batu tozali kolanda musala zali ko sala peut-être mabe entourage na ye zali ko sala publicité mingi te na ba réalisation mokonzi mboka zali na ko sala a lancé qui projet Chile Gelou. Pour la première fois 5 chefs liés ya espace na biso c'est-à-dire Chikapa, Kananga, Mbujimai, Kabinda na Lusambo ba ko asphalter yango. C'est-à-dire au kokoma na ba milieu wana otamboli na banzela o ezali na ba makadam. Alors en dehors de ça ezali na port munene ezotongama na niveau ya Ndomba. C'est-à-dire ezali port soki euti Kisasa olekani na Lusambo oleki na Ndomba. C'est pour permettre que ba matériaux mingi ya construction et passaka par port parce que sur la route ezamwa kokoso mais bateau quand même kotu comme ma nini ebele. En dehors de ça omonaki bandeko ya FPI na ni bakendeki na Égypte oyo bakendeki il y a un projet nani il y a électrification par voltaïque il y a espace na biso. Alors c'est pour vous dire que makambo ebele il y a miba oyo lalaki pendant longtemps et que quand même na babilili to mona ki lo lenge nini to kamwe bato ebele pe bakamwe mais malgré ça miba ba relancer mais ba machine wana ezo tenir te pour to moni ba machine mingi za kala pe Oui maman Rosette je pense que miba edindaki mingi. Je pense que ekoki ko revenir comme bague magique te. Mais déjà le départ est bon. Le départ est bon. Je pense que la production ezali na kosala et ko permettre que et meka kosomba pe ba machine misusu les autres comme ko produire bakara ebele qui n'était pas produit il y a longtemps. J'espère que zali quand même be fort ya mokonzi mboka na konti ko concentrer fort nyoso kaka un espace Grand Kasai te Congo ezamunene place bazako senga ezali ebele. Alors je pense qu'au fur et à mesure ezali na koya na o pe biso bana mboka ba ressortissant to kocha loboko. Je pense que espace na biso et ko connaître quand même mbongo na mikolo za koya. Moi la mboka classe moi pourquoi ko lobela biso moi muke to moni olobeli makambo ebele na o etali ba résolution ya assemblée générale annuelle pourquoi ko lobela biso pe moi muke ba réalisation o sali depuis au kombi na bokambi lisanga ba bengi Grand Kasai Fondation. Oui, maman Rosette ezali o na utaki ko loba ne bandeli c'est-à-dire rapport au to salaki liboso tango na zui Grand Kasai na zwaki yango ezalaki nulle part. Na zwaki Grand Kasai ezalaki kaka na Gombe sika tozali ko sala ba réunion
même na Kisasa awa Grand Kasai ezalaki implanté nulle part. Ata partout na ba province otangi Grand Kasai ezalaki implanté te. On a deux fois na ba manifestation politique représentation à Grand Kasai. Te mama wana ezali ba trompe l'œil hein. Omoni soki tozo sala trop de publicité na télévision et produisaka bongo. Omoni il faut musala eneka mingi na maloba. Peut-être bato ba reprocher biso que tozali beaucoup médiatique te. Mais non, c'est parce que nous sommes une association, une ASBEL. Alors, nous n'avons pas intérêt à maquiller les bélés dans la télévision. Peut-être maquiller les bélés parce que tu as un agenda caché, tu as un agenda caché. Mais tu as battre Moussala Mingi. J'espère que vous allez dans cette assemblée, au moins qu'il assemblée, et Ndimaki Moussala Tosalaki, c'est parce que dans une année, 9 mois, tu as réussi à Sala 15 ans et Kokaki Kosalati. Tu as implanté le Kokene dans la province 14. Au Kokuta Grand Kasai et Fandouana. D'ici là, Nazoba Kisalisusu Misusu, peut-être dans l'Assemblée générale l'année prochaine, parce que Zalakambala Moko par an, dans 2022, au commun na réalisation Misusu Tokosala, et puis na ba projet Tokoyanango, parce que nous voulons vraiment frapper côté ba projet. C'est ça le travail. Alors, Moussala Nabiso Grand Kasai, c'est comme ça Nabiso Ezali sensibilisation. Ezali ko sensibiliser, Ezali ko mobiliser. Pour convaincre les Kassaïens, c'est comme ça pour convaincre les Yapoto, Mbalamoko va créer Fonds Kassaïen de développement. Bamoussou, Bazali déjà pour préparer une cimenterie. Bamoussou, Bazali pour réfléchir déjà sur Makambo Tolobi à fabriquer la banane. Qui n'a projet na ewa fandi nango mais moyen a bimisa yango boeza tendenge balobaka musapi moko sokolaka elongité bongi lisanga bo soutenir bo tia maboko bino nyonso po ete réalisation nango esalema. Oui, Maman Rosette, batu nyonso wana bazalaka mais ba perdaka confiance na leadership tozalaka nango et assuraka bango te mingi ba se décourageaka ba pesa misolo na bango ba mona eloko esala te batu wana ba benda nzoto mais tango ba moni que leadership ya Grand Kasai est changé et que tous allez assurer bango alors c'est comme ça bah c'est mobiliser davantage pour si confiance na bango alors c'est pourquoi nous devons mettre dans la main vraiment assurer confiance wana pour que chez nous bah tu vas sentir que effectivement espace Grand Kasai abotabana et que bana wana bakenda libelate tout le belalisus moi likambo moke ndeko na bino oyo mokitani na yo notamment ceux qui tokoye ko to terre kombo mais bato ebele bayebi o azalaki ko kamba Grand Kasai afundaki bino na justice akendaki na justice pona koloba ete boboto eloko na eza lokola usurpation ya lisanga na ye tokoye koyeba dossier yango ekenda ndenge nini bolonga to pe balongisa to pe ba suspenda makambo yango epa ya bazuzi te mama Rosette makambo ezana ne pas bazuzi makambo ezana na cour d'appel tilelo. En fait, je pense que ezalika kawe balobaka na lingala motema malamute pour ne pas koloba motema mabe parce que après 15 ans statut na biso eloba chaque 5 années il faut to sala ka élection. Mais ça sali plus de 5 ans. Ça sali 15 ans. Monaki que koleka obula wana 5 ans 15 ans monique bolembi na bino botiki ekomi ya ye to bosalaki mokanda moko pona koloba bon ekomi ya yo okoyo ko transformer on ndenge olingi te Grand Kasai Fondation ezali asbel une asbel est cause de la propriété ya mutute parce que ceux qui ont tangi ba statut na biso nulle part ba comment na statut wana que loko ye salama ki na initiative ya tel bien que bato bazali kowela na lobaka bato bazakolanda biso ba fondateur nyonso ba ebike o yazali liboso na yo ingénieur Clés Loué pour katombe mutoya na likanisi ya tosa la Grand Kasai to bandaka na wona jeunesse tango tosali na jeunesse alors bakulutu na biso il fallait que ba rejoindre biso balobino tokoki kokota na lisanga ya jeunesse te tolongo la kombo ya jeunesse totikala Grand Kasai tout court ndeko na biso oyo akambaki lisanga avant biso ngai mutu nakendeki ko solliciter ye ngai mutu na yana ye ndenge balobaka na bato babetaka bale ngai mutu na recruter ye ngai mutu na yesa ye afandaka na lemba ayebaka makambo ya Grand Kasai te nde tokutani totamboli tolobi parce que na moment wana tozalaki Kasai mibale tozalaki Kasai oriental na Kasai occidental tango tokutani tozalaki mibale ya Kasai oriental ngai na maître Canada Lokwa ngai Musonge maître Canada Lokwa Mutetera
Alors nande konabiso Alberto Sakabimba Mupa ya Kasai occidental neto keiko kutana nande konabiso Kambai ndeto bakisi ya kumipe lokola mutu ya mibale ya côté ya Kasai occidental. Mais comme il fallait qu'il to signer mikanda to lancer ba pétition pour dénoncer makambo pour lesquels to salela ka association neto kabolaka par consensus to lobi comme ça comme les kanise utake pananga ngai nazala na secrétariat général pour que makanisi wana na meka kotia ngo sur papier. Alors comme il est secrétaire général nazaki mutu Kasai oriental, il fallait que soit président mutu ya Kasai occidental ndeto zwande kona biso Kambai to tia ye 15 ans na bokambaki na yo comme étant secrétaire général. Oui tozalaki ensemble pendant 15 ans wana. Alors mais oyebi que na 15 ans leadership ezali o ya zakaliboso yo ko tiko na makanisi na yo so ki alingite parce que moni la plupart des problèmes c'est quoi, c'est parce que to devia kamuke tango to salaka association oyo to lobaka pour qu'association éthique la neutre, il faut ko éviter ko kota na masanga politique parce que tango kota na politique oko dévier vision nde loko to connaîtra qui pendant 15 ans to vivaki makambo ebele à tel point que ceux qui batu ya gauche balobili kambo contre batu à droite bazaki na pouvoir et loko wane kokaki koleka na Grand Kasai te. Voilà ce qui a été frein na niveau ya Grand Kasai Fondation. C'est ainsi que tango biso to zwingwende to lobino désormais mutu akoki kozala akoki kokamba Grand Kasai Fondation soki azali na parti politique te. Il faut mutu neutre. Alors tango to keye pa bazuji parce que élection tango salami sur 42 fondateurs autocréaka lisanga mingi ba mususu ebele bakufa ba mususu ba voyager ba mususu bazana mboka batika compte tenu ya comportement oyo ba vivaka na kati association ba bendanzo to bazalaka te mais biso to tikalaka 27 ndeto tikala mwe bato bazali makasi actif oui. Maintenant sur 27 to bazali actif Maman Rosette 21 ba poninga 6 batikali mais 6 wana kokanisa te que 6 nyoso wana bazali na ngambo mususu te ezali na baoyo compte tenu ya ba relation familiale batikala ki kozala ba neutre. Alors lelo soki osonde bakutuna batu nyoso ya kala ya Grand Kasai Fondation bazali wapi nyoso bazali obele nanga. Alors c'est pour dire que lokola ndeko na biso akendeki epa ya zuji pour azongisa ye comme président il faut la team kolozuzi ako décider que ngana za sous présidente yenda kozonga président mais sinon nyonso akoki kosala ezali nango usurpation c'est par contre lui mais comme a comprendre ki makambo akei ko créer association na ye mususu a créer association na ye mususu to beti mabo alobi alors ndeko a comprendre que il faudrait pas qu'on lutte contre la masse elingioté. Alors pourquoi zotinga mana masse? Alors c'est comme ça qu'a créé une association. Malgré cela, alingi kotika kaka. Azo revendiqué kaka présidence ya Grand Kasai Fondation. Donc ne balo ba kino balo ba donc bon te wana za kotinga makaka. Kotinga mandenge balo ba kaka. Ezali tingama pona ba raison yemo kwa yebi pourquoi zotingama. Mais sinon ezali borna yete na uchi ko yebisa yo ke oya azali en face na yo mutu ayaka na likanisi mutu akendaki kokutana na ndeko na biso mutu amemaye na kutaka ya fandi na lemba ye moko alobaka ngo soki bokei na tele 50 barchive ezali ye moko alobaka ke ngai makambo ya Grand Kasai na yebaka te kaka ingénieur classe mwe po yonde amemelaka nga makambo wana aloba ngo barchive ezali na tele 50 mukolo mususu to koluka barchive wana to lansango. Alors c'est pour dire que biso to sito leki étape wana étape ya kosuana ezali shimana biso tozali kotala obele musala ngana zali président bapesa nga mandat ya 5 ans na kosala obele musala na ngai pendant 5 ans tina 2024 soki assemblée et komona ke musala na sale za malamu ba ko renouveler mandat ba renouveler soki nga moko pe na moni ke non na lembi na sala autre chose na ko benda nzoto. C'est une association, c'est à chacun son tour. Hein? Donc, on a comprendre, c'est une association apolitique. Donc, Grand Kasai Fondation, ils ont été pour la femme politique. Lobi beaucoup commenté que non, Grand Kasai, tokobi na couleur, botozo soutenir Kingandi, wana besoin envisager en côté. Te Grand Kasai, ils sont tangi ba statut na biso. C'est comme si tu ebaka makambo na kala. Na statut na biso lobike na Grand Kasai.
oyo Kasaye azali élevé en dignité azali ko rendre musala azali ko sepelisa bana mboka il faut bisoto soutenir ye lelo tozali na mwana espace Grand Kasai azali élevé en dignité mokonzi ya mboka oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso tozali na devoir moral et naturel ya ko soutenir ye parce que statut na biso elobi yango. Alors nous sommes obligés à soutenir ye ko accompagner ye pour que asala musala kitoko na intérêt ya mwana Congo. Soki tokoyi ko yeba penza bandeko pe balandi bazamba mususu batebele baza touché ba CP na likanisi Kasaya mususu to pe moto mususu oyo azali na ye ekolo azali na ye moto ya province mususu kasi alingi a soutenir pe quelles sont les conditions pour adhérer à Grand Kasai, pour non seulement membre effectif, mais nous avons sympathisant, membre effectif, président d'honneur na Grand Kasai Fondation. La condition est oui, la condition d'abord est kolinga association. Parce que son ligne association, okoya pour kota na kati association. C'est ainsi que okoya okosomba carte na yo ya membre. Na niveau ya Kisasa adhésion ezali na niveau ya commune. Tozali na 24 communes, tozali na Grand Kasai dans chaque commune. Okokoma na esika ya coordonnateur communal, nde esika okosala adhésion na yo. Ba coordonnateur hango ba yebani moto na moto yebani esika azali. Oui, yebani, mais ceux qui okoti na site internet na biso ya Grand Kasai ezali na adresse. Parce que nazali difficile là pour na personne parce que ngana zo kamba ville à Kinshasa te ville à Kinshasa zana coordonnatrice nango alors yenda kokiko yeba et c'est kanini ba comité na yezali mais je sais seulement que na ba commune no sa ville à Kinshasa ba comité zali okei kuna osombi carte na yo ya membre ozali ko pesa cotisation na yo mensuelle voilà les conditions pour za la kuna mais ya mutu ya mingi ezali kokota na fonds kasayen de développement parce que kuna soki ozali actionnaire okozwa ba dividende mais kuna soki ozali ressortissant olobi ke nonga pe na lingina participer na effort de développement au bena $1 chaque fin du mois parce que kosenga te se déplacer non 1.5 ezali pour la carte mais comme il faut ezali kaka $1 2000 francs alors kokende parce que banque ezako travailler na biso ezali presque na chaque commune ya Kisasa alors kokiko kende kuna ochembongo na yo ba pesi o reçu mbala moko otindi yango na compte ya olakisa yango na groupe ya fond ba moni bazukombo na yo ba yebi mutu tel auti ko pesa la minute banque a communiqué songo la auti ko déposer mbongo voilà comment au moins tokoki ko fonctionner et alors oya lingi kokota ou bien kokota en contact na biso tozali na avenue Lukusa numéro 1 na commune da ya Gombe non loin na rond-point Forestcom wana nde siège provisoire na biso parce que dimension ya Grand Kasai ezali kosenga vraiment siège ou ezali digne nango mais j'espère que na mikolo koya comme ba Kasai va prendre conscience et que bazali ko faire biso confiance je pense que tokozwa siège wana na mikolo ezali na koya totikana no makambo etali Grand Kasai Fondation tokozongela yango pona ko sukisa émission mais tolobela nanu likambo o ezala ko sala bato pasi tokotana mo moke politique président ce qui va permettre moi politique moke tomonaki bandeko ya est baleli mingi makile tangi mingi na est ekolo Congo démocratique ezalo kola nzoto soki lokolo ezo sala te nzoto pe kozala malamu te est ezali une partie ya Congo démocratique chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que garant de la nation akoka kokanga maboko te ayoka ki kolela ya bana ya est a décrété ki état de siège wapi tomoni na bituka lokola nord Kivu Ituri batie bato o bakokamba wana bato ya mapinga penza o bazali déterminé pona ko silisa bitumba na parti est ekolo Congo démocratique pe kozongisa sourire et sengo na bana ya ekolo Congo démocratique non seulement ya est mais Congo mobimba lecture na yo par rapport ya mesure au chef de l'État a utaki kozwa. Oui, Maman Rosette omoni likambo etali Congo ezali kambo faut biso nyoso ba congolais tozala lisanga moko quand c'est un problème pour la nation il faut totika nanu ko bendanaka ko bendanaka makelele il faut to le ba couleur politique na biso
tobundela ekolo. Je pense que tango mokonzi ya mboka akomaki na este nazalaki na ye na étape ya Bukavu, nazalaki wana tango mokonzi ya mboka alakaka ke ngai na kome sentir dans ma peau ya chef de l'État tango este kozwa kimia. Omoni mokonzi ya mboka azali comme na yebisaka na bato to échangeaka que l'homme le mieux informé ya mboka ezali ye. Je pense que na français balobaka rien ne sert à courir. Mokonzi ya mboka azalaki ko réunir ba donner l'osso pour na ko arriver par quoi agir. J'espère que makile etangani mingi ba mususu ba komaki décourager, mais na plan mokonzi ya mboka yebaki à quel moment il fallait qu'il agir. Je pense que le moment est commis. Bisono sotomoni tango ba généraux ba commis na Goma na Bunya tomoni esengo na kati na bamboka wana tomoni pe ba rebelle ou ba force armée wana ba force rebelle mingi ba komi ko zongisa manduki ba komi ko déposer mais ezala ko déposer ya lokutate parce que bayoki que non état de siège ezalaka un mois, alors pendant un mois tomeka ko déposer munduki soki esili pour reprendre. Je pense que au moins mingi même bateau bazali ko kangana est mingi bazaka bapayate bazali bana mboka. Et moi je suis mieux indiqué pour vous faire témoignage parce que une fois n'effectuant une mission dans le secteur Yamine, je pouvais amener les Américains côté Moko parce qu'il fallait qu'ils soient implantés projet Moko Itoa, c'est-à-dire initiative de traçabilité, il y a or, il y a production artisanale. Alors, tu me qui tu as Américain poto comme en Mboka, avant tu me faut sur la Mokonzi Mboka parce que vous avez compris au moins que cette histoire est comme un fonds de commerce. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens ont voulu s'enrichir derrière Makila ya Baninga. Et tout ça dans l'intention que Basala que nous va la koki makambote. Mais totali depuis à lancer état de siège, to sentir quand même que même espoir et bandiko zonga et que tomoni nani puissance y a fait il y a ba forces armées congolaises. En tout cas c'est l'occasion bisonyo so ba congolais oyo tolingi mboka na biso totel masima ya mapinga na biso na zali d'abord ko remercier ba initiative oyo ba congolais bazali ko sala tout ça la cotisation pour tout soutenir et tout mais soutenir mapinga na biso. Je pense que zali likambo ya mabele ezalaka na coulerte. En tout cas nous devons soutenir, nous devons accompagner le chef de l'État pour que tolonga tango tokosili sebitumba wana tozongi ko bunda pona koluka kiti ya bokonzi. Et bongo na baye bazali ko sala ba lecture to moni etamboli na ba réseaux sociaux ba susu ba lobité ba généraux ba tindi wana ba misusu bazali ba ancien chef de guerre ba misusu bazali ba rebelle na makanisi wana okolobani. Oui, madame, vous savez problème na mboka na biso c'est comme si toyebe loko tolukakati. Vous comprenez, c'est comme si toyebe loko tolukakati. Le chef de l'État a outi na parti oyo droit de l'homme fanda. A outi na parti oyo zalaka très sensible na makambo ya droit de l'homme. Na outi ki kolobake, il n'y a pas un Congolais qui est informé comme chef de l'État. Si chef de l'État va nommer Moutou, atalaka CV naïe, atalaka casier judiciaire naïe. Je pense que ce qui battua na bazalaka na makila na maboko. Je ne pense pas que Mokozamboka kokaki konome bango parce que ba généraux bazali ebele. Ce qui Mokozamboka a police sur bango ayebi pourquoi apolé batouana. Je pense que ezalika ka ba détracteur, omoni batu mingi ba préféra ki ke bitumba e continuer ba mususu bazali na banda kokuna baluaka ba mususu bazali na ba camion et même makabilo ko ya kolia ba mususu ba livra. C'est-à-dire c'est un marché bitumba on est comme qui marché nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien président de l'Assemblée nationale alobaka quitter les groupes armés ayeba ki loko alobaki. C'est pour vous dire que batumingi ba sécurité il faut ba luka ce qu'on appelle ba buka ezalaka pour que bango ba se retrouver. Effectivement, va se retrouver. Hollande qui discours, il y a général gouverneur, il y a Nord Kivu. Il a dit, si quoi il va comme ça, là-bas, pèse sur un mindouk. Après un temps, il va vérifier ce qui mindouk, il y a des amis, mais ça, c'est aux alaki nango.
ce qui est bête pesa bilan parce que et comment qui aux mindu que OK c'est-à-dire il faut bitumba continuer bitumba wana enrichir bato ebele. C'est comme ça que bato bazali ko séparate na oyo mokonzi alors il faut babanda ko inventer ba problème ba généraux wana tango bazala ki na kati armée parce que baouti dans le vide c'est des gens qui avaient des responsabilités mais tango bazali na ba responsabilité wana pourquoi ba kiria kité car le tango ba che bango ba gouverneur et puis tango ba ko kende ko musana bango ezali ba gouverneur mais ba chef il y a ba troupe ou bien il y a ba zone d'opération bazali ba mususu eza bango te alors bango bazali ko ba gouverneur comme il faut armer akamba na niveau wana je pense que ezali ba fofuya on a ko décourager ba généraux wana ba ko sala musala po kimia e ko ka kozonga na kati na mboka na biso. Gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila uta ekozala destitué bato mingi ba crier ba lobiete ba député provinciaux bazalaki corrompu ba pesa ba okaniaka pona kosala likambo wana malobana yo par rapport na nyonso wana eleki na Tanganyika na absence ya gouverneur oyo azalaki kutu na kati nguma mokonzi Kinshasa. Oui, maman ezali ka ba même député wana ba ponaki tango ba ponaki bazwaki pe kanyaka ou bazwaka kanyaka te. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ba député wana bazali na information biso bato tozali na kisasa musika toyebi atate. Parce que ceux qui tozali ko se fier dans tout ce qu'on nous produit dans les réseaux sociaux, on vous montre en tout cas, il y a quelqu'un qui est passé sur les réseaux sociaux qui a parlé des images sur les réseaux sociaux sur la réalisation. Moi j'ai une structure au niveau il y a Tanganyika, j'ai la coordination à Grand Kassai, j'ai des informations quand même. Alors et problème il y a gouverneur non Mutuazalaki ce qui s'est passé là-bas ezali mosso il y a censure il y a gouvernement. Ce n'est pas défiance il y a gouverneur parce que ce qui est à la défiance du gouverneur ça nécessitait sa présence. Mais là-bas c'était motion de censure il y a gouvernement qui était représenté par le vice-gouverneur parce que quand le gouverneur n'est pas là le vice-gouverneur a les prérogatives d'un gouverneur. Alors il devait aller défendre son gouvernement à l'examen. Ce qu'on nous reproche, ce n'est pas ça. Et l'Assemblée se prononce. Mais ce qui est l'Assemblée se prononce, tant que cette Assemblée a voté, a zouaka kanyakate, tant que les lois prérogatives na épée, ya koko isa, wana a zoué kanyaka, mais on y a bako isa kapé na Kasa oriental, de konabi soma weje. Bon, mon akite a koya équipé. Alors, c'est pour vous dire que, totika, mutuna mutu, asala musala na ye. Awa na kisasa ba nyosologue baleki mingi bato bayebi nyoso bayebi même qu'on chef de l'état en moment le bino il fallait à ça la boye et même non il fallait qui non ça c'est à dire que chacun fasse son travail et zalina bande qu'on a biso mususu qui passe tout leur temps quand on a les réseaux sociaux. Je me demande si à quel moment et aussi travaille pour nous contrôler parce que un bon citoyen c'est celui qui travaille pour son pays qui donne à foutre à payer ba impôt pour mboka eko kana ko kende liboso. Merci mingi tokomi pratiquement na suka émission ya mokolo ya lelo liloba ya suka pona kokabona na émission ya mokolo ya lelo. Oui, liloba ya suka maman Rosette na bord na pesio merci. Merci na yo. Pona opesi bisongonga ya kosolola. Pona koya na émission ya mokolo ya lelo. OK, na kosolola na mboka na à travers micro na yo ko remercier bande konos ba utaki ba province pona koya ko participer na assemblée générale na biso ezalim bala liboso to mona ba to ba uta ba province ba mi futela ba bie bango moko ba ya ba mi futela ba hotel bango moko na Kisasa e kamusa ki ba tuna salle. J'espère que maman omonaki ba chef coutumier ndenge batonda ki salle. Alors c'est pour vous dire que Grand Kassai ezali lisanga o ezali ko sangisa bana nyonso ya Grand Kassai. Okoki toboyi te ke muto okoki ko sala association na ye. Okoki ko sala association na yo. Mais super structure. O ezali ko réunir ba Kassai nyonso ezali Grand Kassai Fondation. C'est comme ça que mona mutu nyonso a créé une association à Bakisi Grand Kassai. Asali ka mobo ya kaka lingi ka visibilité azala wana vivre. Mais sinon merci pour la opportunité au PCBISO. J'espère que Zamba la soukate to koya lisusu poto bela Kassai munene na biso. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi na rappelé bino ete to yamba ki pona bino président ya Grand Kassai Fondation ingénieur Cles Mouepou et longo na yende to solo la ki matali Grand Kassai Fondation to lobela ki pe mo moke mazali koleka na kati ekolo Congo démocratique. Émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe
bolanda biso na YouTube ya Canal Kin Télévision bandeko nyonso ya diaspora merci na bino pe na pesi matondi mingi na ndenge bo yanolaka biso botindaka ba remarque na bino en tout cas un grand merci to ko améliorer musala na ndenge bino bolingi merci na équipe technique wezala qui assuré na Freddy Takidi Koupar Bola merci Maïka Mwaka à la réalisation merci Suleiman Mboyo Guy Poutou le maestro un grand merci na bino nyonso ba ebolandi biso uta na commune ya Lemba Tima Fashion merci mingi na yo pelisusu botika la malamu elongo na Canal Kin Télévision le choix de l'excellence télé vérité. Tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Vraiment Moyibi, avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière, Biyubi et Leki. Moya vente ya pétrole, botika ko détourné. Mbongo ya nzete pa yekenda toyebite.